Matin Domingue Nazali Maman Falonti m'a chargé à communication, presse et audiovisuel. Il y a coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique, COSECAF en sigle. Le 19 mars 2025, tout ça qui bongo awa na siège social. Il y a UPN Nabokambami, président Valère Mangituka, à Sangisaki Babaz Nyonso, pour la réunion préparatoire. Il y a Milulu, il y a le 22 mars. Oyo Salibongo, Mokolo na Mokolo, Mbula Mobimba, Uta, to déposer ma pétition à l'institution Nyonso, Yamboka na biso, kasi oyo ezali kokoba toujours na ya noté tine kino tango ya lelo, yangwana to sangana ki Mokolo maloko na kobongisa Milulu ya le 22 mars to zali kolanda na sima ya Mokolo moko awa. Yangwana to kosenga na bino to landa maloba ya président ndenge elekaki pe mabongisi na yango ndenge ni kosalema le 22 mars ko ezali kolanda ba mikolo ezali kolanda. Merci. Topesi bongo mbote na ba Congolais nyonso, ba papa, ba mama, bilenge mibali, basi pe bana, bisika nyonso bozwami. Oyo ezali bongo COSECAF, coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique. Ezalaki prévu to mobiliser Kinshasa Mobimba na date ya le 22 mars 2025. Oyo ezali bongo samedi oyo na centre-ville à Kinshasa, na point de chute autoponaki ya gare centrale. Kasi lokola boyebi mboka Congo eza na ba problème. Yangwana topesi d'abord une minute ya silence na bandeko na biso o bazali kokufa na province ya Sud Kivu pe ya Nord Kivu. Na yango ndenge tata Simoni Kimbangu alobaka bana botosa leta. Lokola bakonza mboka bapekisi biso tosala milulu ya minene bongo na centre-ville ya Kinshasa, tolingaki toyebisa ba base nyonso bisika bozwami na ba commune na ba quartier na ba carrefour na bazando nyonso ya ville de Kinshasa. Mokolo ya samedi tokokita susu na gare centralité ndenge toyokanaki. Mais point de presse ekosalema toujours na siège social ya COSECAF na IPN. Nde tosengi bino botikala kimia pe bolanda biso na media message nini tokopesa pe liloba nini tokoloba. Yango wana tozane lika ete bitumba oya Congo pona kobima na système de malheur o bakoko na biso banyoka mela utokala liboso tozali kokende tokolonga yango pe tokokota bongo na royaume ya tata Kimbangu oyo komemela biso ba bonheur oyo kopesa misala na ba Congolais nyonso pe oyo kokomisa ba Congolais nyonso ba milliardaire. Tolobi makambu oyo ndenge kaka tolobaka na nguya pe bokonza tata Kimbangu yenda zali inspirateur pe guide ya COSECAF. COSECAF oye! Oye! COSECAF oye! Oye! COSECAF oye! 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 Sans Kimbangu! Pas d'indépendance politique!